Ma mission TV, le miroir du monde. Bien sécurisé. Si ma enlèvement nanga, magistrat moko azalaki enlevé. Mais avant wana, la cambiste au bango et puis oyebi lisusu que ministre même Musemena azalaka braqué na porte na balabala nanga na porte ya sénateur Mutinga. Insécurité za makasi na ma campagne en particulier na balabala oyanga allée verte. Chaque mois ça les makabala mi balé to misato bato baza braqué osengi sécurisation de millions ngana lobi na député bazo finga président wana bato FC to boya yes na bango batika biso à l'aise to kabwana libala to elingi yango te ba baza mibali biso mibali jamais mobali ndale mbali babala na raté to boya yango ouais c'est passé dans l'Assemblée nationale a violé constitution de bazawana. Député à la droite qui a reçu la motion contre le président de la République. Parce que le président de la République a voté dans la suffrage suprême. Par contre, à la droite, le président de la République a voté dans tous les temps. Il va voter dans la province, dans ma localité. Il y a sa motion. Il y a compris ça pour le président de la République. Donc, condamner Artuana, bis le peuple congolais, nous surtout. Donc, condamner Artuana. Ma mission TV, le miroir du monde. Non, il n'y aura pas. On va le faire en faisant un dossier qui est en justice, on n'en veut pas. Bonjour. Non, honorable Azobi Manelo, le coup Nzambe, Azanzambe, moni Azakata Monio sont auprès de la population, des populations. Nous remercié Nzambe, Oyo Abatelier, via Nicolas Zaina Kati, Baouti pour enlever, qui honorable, et peuple Evandagité. Peuple Evandagité, to Télémaki, pour nous Luka, mais nous avons Nzamba Zanzambe, Bakondiamboka. Nous remercié Bango, Namalamu Oyo Nyonso, Negi Bazaki na suivi, il y a honorable, Batamboli, Basalignon, ce qu'on a pour l'andela dossier ya honorable. Les lots oloba honorable Azobi Man hôpital ndé yango toyi kozwaye tozonga na ye na ndako yango wana c'est parce que ndinga zaki no bakama kete no hôpital ka ba docteur ba lambili ko mabili ndamu dali mobimba non ndenge to oloba boye abimi mobimba parce que suivi ezalaki malamu ba médecin bazaki sur place donc santé na ye eza normal donc tozwaye avec force avec na kimia nyonso pe makambo nyonso ko dégager mais remerciement ezaka na bakonzi mboka pour la suivi au Basali, pour l'honorable. Il y a un autre question de merci. Inspiré et enthousiaste pour de l'Assemblée nationale, tous les députés, sans faire mention spéciale, au service de sécurisation accrue de la commune de Ngali sur mon avenue à 5. Naza na liloba mon côté à Koloba. On a dossier oyo eza na maboko ya justice. Na lingi na pesa merci et pas ya bato balela kinga. Bayi bato nazali na bomoy.
population ya Camp Luka, ya Ngaliema Mobimba, ya Lukunga, ya Popo, Kabaka, Kenge, Musamba, Kasongolunda, ba mama veuve ya Camp Luka, ba orphelin, ba aveugle, na population Mobimba ya Camp Luka ba ete nazali, pe nazali susu na makanisi mingi, nazali susu na volonté mingi ya ko continuer ko salisa bino. Na pesi merci na bakonzi ya mboka, na ba service nyonso na musalo esalaki. Na lingi na pesa merci ya koleka na mokonzi na biso ya Assemblée nationale, Mama Janine Mabunda, pona lisungi nyonso oyo apesaki na situation na ngai. Nasengi commune ya Ngaliema ezala bien sécurisée. Sima ya enlèvement nanga, magistrat moko azalaki enlevé. Mais avant wana, bakambiste, koboma bango, et puis boyebi lisusu que ministre même Musemena azalaka braqué na porte, na balabala nanga na porte ya sénateur Mutinga. Insécurité za makasi na ma campagne, en particulier na balabala oyanga, allée verte. Chaque mois, et ça les makambalami baleto misatu, batu baza braqué. Tosengi sécurisation ya milieu. Merci. Merci. Image na Camp Luka.
déjà wanatoka.
okotanga bongo mokanda masankolo mpona bakristu bakolesi oyo na mitano kino zomi na sambo. Colossiens chapitre 3 du 15e au 17e verset. Boboto bwa kristu boyoko botondo ye botondi. Liloba ya kristu litonda pensa omitema ya bino. Bote yana
mosusu babengisaki ngai. Alors, nalobi boye soki lokola toyaki kosambela Nzambe, soki tosilisi awa tokobima elongo, nakoba lisusu kotambola makolo te ndenge natambolaki, nakokota na mutuka nakokende. Me nalobi boye tokoba kosambela Nzambe. Nasengi libondeli na bino mpona makambo mibale. Ya liboso bosambela Nzambe makasi nyonso nazalaka nango na nzoto ezonga. Ya mibale na nemina lokokwe. Ola ndenge na lobiti. Nakisi bino libondeli ya liboso. Po tantuka obotaki mwana. Atani bakelasi. Akoli. Nzambe apesi ye bokonzi po asalisa bino. Alors bosambela nzoto ezala maka. Luka,
Ma mission TV, le miroir du monde.